signes ezotalisa malamu malamu ki ozotambola bien na Nzambe. Parce que ça na batumi ba mitunaka. Est-ce que naza bien na Nzambe? Est-ce que naza tout droit na Nzambe? Est-ce que Nzamba yebinga? Est-ce que nazo tambola bien na Nzambe? Yoka 5 signes na koyebisa yo. Soko se retrouver na 3, ton a 4. Sachez-le très bien que ozotambola bien na Nzambe. Signe liboso ezali okoza susu intéressé te na biloko ya mokili. Cela veut dire nyonso na miso no omona ngo pamba. Nyonso na miso na yo okobanda mona ngo vanité, obanda mona ngo pamba. Na lobi te ke nyonso za vanité parce que tous appellent moki, tous na possède biloko moki pour servir biso. Mais okoza susu te intéressé na biloko mingi ya moki. Na kopesa exemple. Ba boîte de nuit obanda kokende yango obanda mona ngo pamba. Ba fête nyonso tout olinga ki fête makasi omona oza suna possé ba fête on a toza dégoût on a dégoût moko ya ba sentiment mingi ya biloko mokili bien aimé omona poza ki mutu ya jalousie ya kolinga ko envier ba vie ba ninga kolinga ko venger kolinga ko mimonisa ko lata ba biloko ne ko kita oza suna na bagua na te ba sentiment na te ya kolata la kisabatu o prouver batu ke oza na boy ozomona oza pe oza na ngo mutu peta ko batiki oza na ngo ozomona bien aimé oza la simple okokuba mutu moko ya simple pe okomona nyonso tu eza na tina te tango siko bando mona nyonso tu eza na tina te nde siko biloko ya mokili no yepa na yo ozomona tango bando luka Nzambe nde siko ebando ya siko ya moko facile. Ozomona tango ozona ba prière si na liboso ya wana ezola sake komi na Nzambe oza susu mutu ya ko envier batu te oza susu mutu ya kolinga ba boîte te mutu ya kolinga ko lata ya ko impressionner batu oza susu na vie wana te ezali signe ya liboso oyo ko talisa oke ozotambola malamu na Nzambe bien aimé. Signe ya mibale okoza na patience. Nzamba ko bando pesa patience. Okozana patience moko na ebité parce que patience oyo kozana ngo ekozala à partir ya be preuve ya bitumba oyo koleka na lango na formation Nzamba ko salo nango oyo ko passer nango yango nde ko pesa yo koma na motema ya ko patienter makambo okozala mutu moko kozala motema ya monene ya ko supporter ba défaut ya baninga ya ko supporter ata muta finyo ata muta insulte ata muta lobby n'importe quoi sur yo obondo mona ngo ezango na tina te oza même pas na courage ya ko répondre muto zo fingo to muto zo bundisa yo okoza na patience ata muta solo mabe pozong sele mabe e comme lo passe obondo tala kama na misu obondo taka kama na misu bien aimé wana ezali signe ya mibale ozotambola malamu na Nzambe ezali patience okozala motema munene ya ko supporter ba dégâts ya ko supporter ba comportement ya bato okozala motema munene ata muta scroqueur ata muta salio mabene nini okozala motema ya ko pesa temps to motema ya ko limbisa ozomona okozala patience. Signe ya misato ezali augmentation ya vie ya prière. Okobanda ko prier mingi, obanda ko ka sentiment mingi ya kobanda ko prier, sentiment mingi ya kobanda ko adorer, ozomona oza ovandi boye, obondika pusaka kobanda bondela. Pusaka kobanda ko kozana présence ya Nzambe. Donc présence ya Nzambe obonozana pousse ko la présence ya Nzambe à chaque temps on a pousse ko bonda à chaque temps okoza toujours na motivation obonolinga toujours ko bonda avant la mukavo salikambo obonolinga otuna Nzambe lobini pona vinanga Nzambe olinga okolinga osa o consulter Nzambe okozana pousse na ko consulter Nzambe mingi pe vie de prière komata vie de prière komata yone ezali troisième signe ils ont talisa yoke ils ont dit kotambola malamu na Nzambe bien aimé ils ont dit très important kotambola Nzambe parce que kotambola Nzambe akoriento na bakambe bele bien aimé donc augmentation ya vie de prière na ba jeûne de prière donc ba séminaire au bando prier au monde eza eloko moko ko forcer te
au force te bando la automatique et bando ya automatique sentiment ne automatique ah au moins ba tinzi manzambo komi ko kumisa nzambo uzaki mutako linga bloka mokili effacer banzambo mokili okomi ko ndaka banzambo nzambe okomi ko s'intéresser na makama nzambe ba maté ba pasteur ozomona ka ba prophétie ba maté ya pasteur okomi ko s'intéresser na makambo etali nzambe bien aimé yeba ke wala nzamba zo longolo malembe na kati na mokili na kati ya biloka mokili na kati ba sentiment ya mokili ezola ça signe que ozo tambola malamu na nzambe wana maintenant pouvoir to force ya nzambe zo kwa tizo tirer ndeti ema malembe parce que mutation za kambala moko te malembe c'est à partir wana nde ezola ksakeno ozo tambola malamu na nzambe. Quatrième signe ezola kisa yo na ngai que tozo tambola malamu na nzambe bien aimé ezali augmentation ya combat spirituel wana ezanga kate olinga te augmentation ya vie de prière bien aimé tant que bondo tambola na nzambe okozana bitumba combat spirituel existe akapeza vrai ezape réel obana ko bunda na molimo augmentation bitumba komata na bato oyo bande ko bundisa yo na secret ya kubatama nzama no rêve bilongi na bango nzama no taliso bango nzama no ko lakiso makambo polelo bono yeba na ba adversaire na yo obanda ko bunda makasi obanda ko zana ba révélation obanda zo ba message ba révélation bando mona ke muto azali data ce qui so boy physiquement oyo te ona moliba bundisa bondo yeba nzama no taliso no révéler o bango bien aimé augmentation ya combat spirituel. Ce qu'on a déjà adversaire non na ba noto na ba vision cela veut dire bien aimé aux otambo la malamu na nzambe parce que batumi ba se maskaka batumi ba batamaka mais tant nzamba komi ko lakiso bango komi ko révéler bango ils ont lakisa OK komi dans la supériorité qu'on a bango komi na puissance likolo na bango ozomona donc ozo dominer likolo na bango voilà ils appellent signe pour dominer likolo ya mutu to likolo ya batu o batu o basala comme abe il faut en nzambe mais au côté que Bible tu ne domineras point donc cela veut dire que dominer mutu te pour ça la mutu mabe mais ce que on dominer le collègue ba adversaire na yo na katia monde spirituel bazo ko salo mabe ozo mona bango ozo donc nzamba zo démasquer bilonga na bango pa na yo bien aimé sachez que nous otambola bien nzambe pour nous monde na chaque combat au bon soit toujours na victoire na chaque combat nzamba na ko soutenir yo. Voilà les quatrième signe aux la qui sa biso toyo qui osoi ko tambola na nzambe surtout bitumba ezanga raté mona nzambe soit les kala bitumba ce que na vie na yo na bitumba te bien aimé checker vie na mona nzambe te mona nzambe na aura ya bien aza vraiment na étoile ya nzambe appel ya nzambe il faut la combattre na batu belé voilà les signes que aura nezo sala que lumière na tête nezo ko éclairer boni. Cinquième signe, ezotalisa yo na ngai ke ozotambola malamu na nzambe bien aimé. Cinquième signe, eza ba surprise ya nzambe. Nzamba ko bando sala yo ba surprise. Okomona watandaki na likamo boete. Oyeba ki kutu te soki ko kiko komela yo. Oyeba ki kutu te soki ko kiko zo soki pe yo pour ko zaper champion un jour. Que yo pour ko kiko la célèbre un jour. Que yo pour ko kiko za mutu moko important un jour. Mais nzamba no soba faveur. Nzamba no solo ba surprise. Au moins no vandika be kutoyo kabelo téléphone. Au moins no vandika bo mutakabelo mbobo. Au moins no vandika bo ba cité comme parmi les grands. Au moins no vandika bo au commis célèbre directement. Au moins no commis kabo nzamba no solo ba surprise. On a dit au parfois on organise nous ambongo sala kambo wapi. Nous ambongo sala kambo. On le pouf directement nzamba ko funga be pouf likamo kuto 7 ans ki na ngote à partir de nzamba pamboli. Ozomona nzamba ko no solo ba surprise ya ba bien. Omona obana ko s'inquiéter sur likamo te soko za possession likamo tango bonde likako mona après quelques temps quelques jours nzamba fungoli porte. Omona nzamba pamboli. Wala ezali 5 signes ezotalisa yo malamu que ko tambola na nzambe bien aimé. Je suis la prophétesse clairvoyante de l'Éternel dans la grâce ya nzambe dans la don de la clairvoyance nzamba comme na zolo belabino ezali makambo ekomela batu mingi o ba ye pa nzambe. Voilà
ngapi nazaki na vie wana ya mokili ba sentiment ba nini mais nzamba yaki ko benga tant nzamba yaki ko benga ngai bien aimé ezali ba signe o se manifester ki na vie nanga et je ne suis pas la seule personne et ça na bato o pe ba c'est pas parce que na ba brève bon ba signe o ba on a ko la bino bango pe ba mona ki ba signe wana nzamba pambo la bino na kombo na Yesu Kristo pe na matala Yesu amen merci